KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Congo Live Télévision Mbote bisika bozwami partout dans le monde entier pour na Olanda biso à travers Congo Live Télévision, chaîne YouTube na mesa ko lobela bino matali politique ya mboka Congo to pe actualité ozali ko tambo na mboka na biso RDC lelo penza nazali ngamo côté na mbeli bino mwana mboka maman Chantal Moboni ozali moko ya ba communicateur ya Lamuka pe moko na kati ya SID na penza to ko lobela matali politique ya mboka na biso Congo pe mingi mwana mboka Martin Fayulu Madidi. Mbote maman Chantal, bonne fête. Merci mbote ndeko na ngai, mbote na ba mboka nyonso. Ngai penza mois de mars ezara mois ya bonne fête te. 8 mars ezara journée à fête te, ezara journée à lutte pour le droit de femme. Tant que bandoye saka ba mama bonne fête yango moni ba okine na ba terrasse. Ba okende kosomba maputa ba okende kolia bantaba bazobosa na badron na bango ezanini dolenge nini baluka yango ndozo mona passe eza wana donc biso penza bana décidé de 8 mars na la journée de lutte ya ba droit de femme ezara bonne fête te posoko otala pe moi so nozo c'est bonne fête mama bipupula wana mama nazoteka na gambela bazo bengane la nyonso na violence nyonso bazo sopa marchandise na ye pas bi droit na ye cette femme maraîchère oyo azo sa bilanga pas boko la biso malgré azangi tracteur azangi nyonso vie âge na ye aboti bana 6 7 8 mais azo sa bilanga boko la bato na kisasa baza ko spolier mabele wapi droit ya femme maraîchère mai azoza wapi po asopa na biloko na ye wana biloko ne kobota po ateka yango moye koma eza te po nzela malonge eza te droit ne eza nini mwasi oyo aza na entreprise promotion eza te critère ya promotion eza sous compétence te ekomi canapé soki aresiste balongoli ye mosala harcèlement moral sexuel mwasi akomi na este ya mboka Congo exploitation ya sexe ya mwasi na viol tango nyonso ekomi viol ekomi arme de guerre po bayiba koltan basala nyonso bazo violer bazo bengana bato na ba village bazo décapiter bato baosala buzoba nyonso mwasi nde azo payer le prix. Maintenant cette femme là le 8 mars ulia fanda lobalobi non ba violenga mingi plus de 3 millions plus de 3000 femmes violées ba violenga mingi nakaboni na bana ngai ba panzi famille cellule de base en nation comme au Panzana mais moi sono lia fanda kanisa alobi mes situation moi si na Congo ezandengeni parité yango ezandengeni est-ce que ça don ou bien ça droit constitutionnel que faudrait-il pour l'appliquer tout ça donc c'est une journée de réflexion yango moni biso penza bana décidé tolobela kama kamba fête te yango tokanisa tolingai ko sala milulu le 8
mais pour na ba contrainte mosusu tomoni ete eza malamu topusa yango le 14 ekozala samedi le 14 devant siège na biso ya eside bamama nyonso tokozala wana bamama Congo bamama oyo bayebi ke Congo mboka na bango oyo bayebi ke Beni eza na Congo Minembo eza na Congo Rutshuru Oisha Mandia Madina Ndalia nyonso eza na Congo bamama bazo violer bango butu na moi bamama baza kokate bango bakingo bamama bazo nyokola bango bakomo banga okebilanga bakomi kobanga ko vivre na kimia bamama wana bazoka pasi biso ndenge nini tosala feti yango moni biso le 14 tokozwa temps na biso ya kobondela mpona la situation est kobondela mpona basi oyo baza na est kobondela mpona mabota oyo eza na est kobondela mpona mboka na nsima na yango tokopartage teme wana balobi ya droit de femme baspolie mabele ya bamama maraîchère. Est-ce que droit de femme ezaka mpona biso basi ya bureau bakalaka toke noza baposte ministériel ou bien droit de femme eza ntina mama atekaka na wenze droit na ye ezali mama azomata na mutuka recevoir kofinga ndenge alingi bamibali mibale baswani abandi kofinga mama asali nini? C'est aussi le droit de femme bapréjugé sur la femme ngolie na mwasi olie na ndoki nani ayebi soki mwasi aza ndoki pendant que Bible lobi qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est-à-dire il y a un grand travail à faire bakoki komema biso na badistraction te au défilé distraction te au nini te. Nous devons parler de nos droits et après cela nous devons marcher pour dire non à viol, pour dire à la femme lève-toi, debout, lève-toi pour na sauver progéniture na yo. La muka telema longwa na pongi tambola po kangola mboka na yo bonsomi ya mboka na yo bana na yo bakosuka ndenge nini olingi pasi oyo ozomona bao ya yo ya nsima nyonso baya kobika ngo yango biso tolobi nous célébrons autrement le 8 mars tokosala mpe ma collecte na biso mokie toprofite na occasion motu nyonso aza épris na bonne volonté oyo alingi kosoutenir activité wana na moi 10 francs na moi 5 francs abenga biso tokopesa numéro 09000 48 705 09000 48 705 tokosola na ye tokokanalize na nzela nini akoki kotinda mbongo yango moi nous célébrons autrement le 8 mars fini stop la distraction défilé maputa. Est-ce que 8 mars c'est ça maputa? Maputa n'était qu'un moyen de communication tolataka maputa chaque jour. Est-ce que maputa est l'essentiel? Bamama fo baeba tango ozokangama na liputa ozo enrichir kaka bato babomai Congo bato baotekela bino maputa wana ce sont des politiciens bosanzaki bango bato nde bakosala maputa wana bazo importer bazosala pour que bino bosomba bango bazwa mbongo. Le 8 mars c'est comme dans un opérateur économique. Le 8 mars c'est comme dans un jeune garçon babisé na ba jeune fille tokema ya pembe tokende boye tobima tokende sakana eza feti non. Le 8 mars, c'est la question terrestre. Nakei, natamboli côté Angaba. Natamboli côté à Livulu. Namoni, terrasse moussous balobi, c'est 8 mars avec les femmes. Boyato, melato, liato, c'est la 8 mars. De comme moyen, oh, il y a un opérateur économique, un commerçant, ça bon. Mais tu bossani l'essentiel. Tu comme un accessoire. Bana maman, congolaise et congolais. Bino bana Congo mabele na biso ezaka moko esika mibali ba échoué biso basi to ya autrement soki biso peut toke na ba futilité mboke kufi. C'est nous qui devons éduquer batamaele balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation biso nde sengeli to na ba valeur to yebisa bango te tant to botaki bino to te ki bino muibi ma ponamité. Tant que bota ibino to te akibino ko iba miliki abaleki te. Tant que te akibino to te akibino te ko zelo ka mutu na makasi. To te akibino bangelo kwa moninga, liboso zelo ko senga, bien communautaire basela kango lokola ya yo moko te. Eloko libota il faut bolia na libota, il faut bosola na libota. Donc biso ba maman, nous avons un grand rôle à jouer. Oyebi maman, nous avons plus de 52% de la population. Qu'est-ce qu'on fait de cette puissance démographique?
Qu'est-ce qu'on fait de ça? Basi, nazobele la binoto telema. Donc quand on a un parti politique, décision ou t'as rendu pas ma politique. Ma politique n'est pas une décision mboka. Ceux qui ont un parti politique, pas ces zones de la yo. Tant courant aux arrêtés, moulin et arrêtés, yon do tout à foufou. Oui, maman Chantal, tu connais nos penza na bokebi, ba maman nyos besoin mi na monde entier, bo ki penza mbela ya maman Chantal ndakisa moi o eza bongo dédié na moi si o eza li bongo date ya le 8 mars bo ki penza toli o maman Chantal apesi biso to ya biango na motema moko. Maman Chantal boni basango ya président Martin Fayulu to mona ki penza na ba sondage ba classe qui est parmi 7 na top de 10 ba classé qui est parmi qui bongo 7e na ba leader africain le plus influent dans position en année 2020 na bino la muka eside boyamba ki ngolo lengeni mais comme na sukate me podu nanani Bercy à Tatoli c'est le plus populaire de la RDC donc faut comme ça parce que ceux qui azali le 7e na Afrique. Supposons qu'à la 7e, le roi sondage n'a pas sali n'a évité ba critère ni ba salaki. Mais le roi Aliboso na congolais moko azate c'est qu'il a premier na Congo. Ce qui fait que Bercy peut à lobby bien qui azali le plus populaire. Est-ce que wana est-ce que débé cause à la maman? Et mon ami totambola kana yo caméra ezali l'exabilili butu na moyo kitaka na terrain ozomona. Yebisa ngai. Une année après un président élu au peuple appelle ça qui est pas quoi onction abi kende lobelangai bundelangai luka intérêt nangai une année après à Kiti Rompengaba Kao une année après Ayaboy Chipoy Akendeboy est ma solo année zarasiolo et lingolo ba légitimité ba forçaté et utara ni en Orient ni en Occident ni en Amérique, ni en France, ni en Israël, ni en Grande-Bretagne, ni en Australie, et où tu as un peuple. Article 5 de la Constitution. Donc, le président Elias a très bien. Le sondage Johanna Peningue Bimi Oyokiango, et Zanango Eloko Sikate pour Nabiso. Ça ne vient que confirmer et réconforter cette position parce que Congolais ne savent pas pendant le 30. Donc, Aza très bien, à ça qui déplacement, les bossons qui sont en France. Et pas y a atanga qui institut supérieur y a nani y a gestion atanga qui kuna asisaka kuna pour biso to pesa précision hein asisaka kuna alors ba benga ki akene ko pesa cours la pesa cours pour na nini pour na parcours na e azaki penza modèle ala kisaki penza que mbongo fandi alors mbula eleki ebele bazongise babi yaka ote abaleki obako asima po tomoni oza fierté pour na biso oza fruit na biso osaleli makambo biso toteyaki yo okomiti na niveau ya président élu tokoki kotika yo boye te esengeli okabola mayele na bandeko mosusu asalaki cours wana asali yango pendant une semaine et après azokende na mboka États-Unis d'Amérique akokoma mpe na mboka Canada azali en tant que président élu azali kotambola azali kobunda toujours etumba azali toujours kotala na bava nyonso ezala diplomatique ezala ndenge nini lolenge kanya kolongola peuple na occupation oyo et puis azali na conférence pe dîner à kosala et ba yi États-Unis pe balobi te maele wana ko suki sango ka ba mama Chantal te maele no wana ko suki sango pa ba pengete na ba Adrien Malenga te maele wana ifo biso peto zwango il faut ya kabla biso maele wana nde akosala pe ba conférence dîner kuna pona ko kabla maele na ba imboka ba génération future pour que to pérenniser combat ya ba vertu ya bosolo ya maponami pour que ba élection désormais au Tokozora na Congo le choix de l'électeur est à la respecter.
Maman Chantal nazo ope mwakala Maman Chantal na ma epenza ba message o ebimaki esali bana la muka tope bana Congo penza o bakendaki na urne ko voter président Martin Fayulu na ba message o ebimaki était président Martin Fayulu a tweeté alobi était baninga na ya la muka Moïse Katumbi pe Jean-Pierre Bemba bango basali tout babendisa musika na ndeko na ye président Félix Antoine Tshisekedi kasi na sima bango wana bakomi susu na sima ya président Félix Tshisekedi ko koloba ni likambo wana message wana penze tambola ki ba musupe bazaki bongo décourager babi boni biso moto to ko soutenir makambo susu ya boyebi. Merci mingi ndeko nakanisi oyambi ngai oyebisi baimboka ete nazali secrétaire national en charge de communication à SID. Nazali pe moko ya balobeli ya lamuka. Nalingi koyebisa yo que soki président élu kobosa na te naza pe porte-parole à président élu. Donc ce président élu a dans likambo koloba to alobi likambo to korele yango to kofandisa yango ekozala malamu mingi. Mais nalingi koyebisa baimboka que na tango yo président Eliazo Bunda elongo na peuple pour restaurer vérité na mboka Congo banguna pe bazo bunda po batala ndenge nini bakwesa mkomba wana tozo sala. Président élu atikali koloba biloko wana te atikali ko tweeter yango te d'ailleurs soka tweeter na mutali boso na zoka tweet na ye on a yebaka déjà kazo tweeter oyoki donc pour la koloba no ke atikala jamais ko sala tweet wana eza nango fake news baninga lokwa baomona ke batutani mwa osala autrement eza te bakimaki mbangu bakantie bakomi bayeba ite ke avant benga mbula il faut yeba ke batole nange fanda bien lokwa batole fandaki bien te yo bengi mbule ye kopola na kopola okende we na libumu okende boye dollar okima boye droit de l'homme okende boye don eloko te eza kaka ba mes condoléances eza kaka détournement eza rétrocommission oyo kaka ba montant tala minene et que n'est pas A le pas B le pas C donc eza mais heureusement que toyé bien ba 200 millions ba 700 millions ba mbongo mususu bandakala ba 1000 écoles par an to monango te to kende ba saut de mouton et comme il y a batubala muka 4 pour batambola oh vous trouvez en normal nzoka mutifala la normal pas à ma casse à produire makambo bien mais pongi comme ko kata na cause de saut de mouton bato balia mbongo saut de mouton banani toye babango te ba théâtre kaka kasi olobi bato baleki mbongo saut de mouton to moni ke bakangeta de to beti mundele ya Safricas pe mundele ona fala tonga baba ndako ba pesa ke mosola tonga plus de 1000 maisons na o penza ya office des routes to moni ba bazana kati ya makala bakangi ba pote ba liembongo o esenaki basa misala esala mitala loso de mouton to yoki ndongo lobi pona ko komaka ata 24 apa mandeto zana na Willery awa problème poko makaka ata kimbantie ke donc moyen te nzele komi bloqué bato baliaki bango babibi na poisa na makala o lobani mama bato baliaki mbongo no bayebani te abo bao baza makala o aneza ba trompe l'œil il faut que ba pese bazali et puis ce bazaka bana tongo ti butu bien babimala butu bien zandeni ta la problème ezabo d'abord programme on a 100 jours et salami eza anticonstitutionnel parce que programme il faisait présenter na parlement et exécutif ndako pesa programme na parlement ndima yango pour ba exécuter yango programme à 100 jours sur autant article 90 c'est en violation de la loi et puis montant nango ezali combien global et puis source à revenu nango recette nango ezali combien wapi banga bazongo wapi parce que na budget 2019 ba basala ki programme à 100 jours ezalate. Au-delà de ça, ba marché a ne pesa mina méthode ni procédure ni la loi est fixée passation de marché. Il faut par appel d'offres.
à moins que l'urgence ezala pour que marché ezala de gré à gré olobi te na este bitumba ezali tokozela retard wana ya baministère te il faut acheter biloko ya kolia ya bamilitaire il faut baarme wana obi tokozela te eza marché urgence ezali on peut faire ça directement sans que tozela procédure à chaîne de dépenses mais urgence ni ezalaki ya saut de mouton urgence ni ezalaki ya osala bamaison préfabriquée ezalaki bon nani agéraki programme yango ya 100 jours pour lelo tosi tokomi na plus de 430 jours kombo yango ezalaka kombo ya programme ou bien ezalaka contenu ya programme pour 100 jours eleka ta 4 fois c'est 3 fois c'est 4 fois pour dire que le vrai problème le fond soki tozongi na arbre ya causalité eza wana racine eza nango wana soki baokwesa babranche eza na ntina moko te biso tozosenga basalela biso baaudience publique mpo eza mbongo ya l'état ya contribuable congolais batia en direct rtnc wana ekoma nango kaka ya badialoliste batia en direct babi procès yango 100 jours nani azalaki coordonnateur ya 100 jours azwaki mbongo boni apesaki nani procédure ya passation marché ezalaki ndenge nini critère ya choix ya bato wana ezalaki ndenge nini toi tu trouves normal babebisa biso ebela mbongo na bamaison préfabriquée pendant que toa na calcaire na Congo pendant que toa na ciment na Congo pendant que toa na bajeune baosisa na IBTP toa na baingénieur toa na office de route oyo toye bango kala ntango biso tokokola ezalaka office de route Oxeltra béton nyonso wa tozomona mosala ezosala banzela musée asalaka triomphal na banani boulevard triomphal asalaka ebebaka te ebukanaka te etikalaka ya kitoko excusez-moi mpo na nini mosala esalami suivi ezalaki mpe bapesaki bato bana technicité na mosala musée asalaki mosala sans arrière-pensée sans rétrocommission mais lelo obimisi 100 rétrocommission ebendi moto asala mosala ozwa 30 ye mpe fo abenda mosala eza ndeni ke filme aveni bokasa bauti obongisa kendo filme aveni bokasa kendo filme croisement commerce kasavubu bauti obongisa ti kendo filme mpona koloba ke eza pasi rien n'a changé c'est la continuité au pouvoir et loko échangé ezate ezali mpona kotalisa ete peuple congolais nzala na yo ekosila nango te parce que yo oza priorité te bayebisa biso le peuple d'abord lelo tomonaki moi et mon clic d'abord eza nango le peuple te baso de mouton baonyokola peuple ntina yango eza nini baonyokola peuple nzambe kutu atindi mopepe kwesi mosusu na pascal nzoka bamama babomba na bango bamesa ya kati mais toonyokola baso de mouton ozomona donc pour dire que biso tolobi jamais en aucun cas le président élu akoki kosala tweet wana parce que il est le vrai au hasard légitimement élu et qui est porté par son peuple jusqu'à ce jour, quelle que soit la manœuvre oyo intox bato bakoki kosala yoku tolobi vidéo moko eza na vidéo mosusu batie balobi andimi bokonzi ya mwana mboka alobi na ndimi ke yo moto ganyaki élection tout ça mais eza vidéo ya kala mais batie yango poani donc bazolukaka balingi tobetela masolo bazwa gaz toana senti na yango te le président eli akomama lokwa José Nzita yemba o ekomama ese komama donc moya ko changer yango ezate akomama na mitema ba congolais azana epakolamia baimboka Congo yango moni a okene na poto ya kutani na mutu moko abi c'est Fayulu a embrasser azokama nini yango abi non le président élu de la RDC Tala Yomoko un non congolais pour dire que Congo
et yebi muteponaki. Congolais aza derrière son président, Congolais azo porté président na ye. Donc batouana basalaka ba fake news na bango ba continuer au sala au contraire bazo aider biso pona ko tombola lisusu kombo président élu. Oui, maman Chantal, mon bon tour pour ça moke na soka émission na biso. Lelo openza tomoni na kati ya FCC moi ko benda na pona liwa ya Delphin Kaimbi. Toyebi bongo Delphin Kaimbi azali bongo soda. Est-ce que soda penza azara na moi parti politique songolo? Est-ce que penza ko tarata na moi makamba politique toyebi ke ba to ba benga penza ba soda bazara penza a politique. Kasi tomoni liwa ya Delphin Kaimbi PPRD kuna ekoloba ale tomoni susu moko ya kati ya ANR ya espionnage ya ANR Lukaku ye pa kufi to ko bate ba morango ekosama lolenge nini ezara bango na bango ba komo bomba na ngala na bango esili to peni. Bon, biso toza ba Congolais, toza na ECD ezali na ba valeur. Na 13 valeurs à ECD, toza na amour, toza na respect et environnement, toza na compétence, toza na solidarité, toza na travail, justice, toza nango vraiment belé social nyonso wana pona koluka mboka Congo etombama. Alors au nom de valeurs et à ECD et au nom de l'éducation, on a une école à président Faïlou. Na soki moto akufi jamais na kosepela na liwa moto akufi. Na ko présenter compassion na nga mobimba la libota na ye. C'est tout na maman na mois de mars ya bungisi molongani na ye. Tokoloba toute notre compassion, nzamba pese makasi, mais en tant que politique tokotala pe na angle mususu. Aza moto a PTT, azali moto aza serveur. Il y a renseignement. Ozaki na demiab na cerveau ya renseignement ya mboka akufi na ba circonstances moko oyo jusque là ils non élucidé mais ezali moi ba questionnement ebelé pona nini toyokaki nanu suspendu toyoki empêché à voyager toyoki après toyoki ki akufi. Alors toza penza na bosenga koyeba ba lumière na dossier wana to comprendre parce que moto aza na ba secteur renseignement de tout un pays akokendeka boité. Il faut to comprendre est-ce qu'il y a intérêt que y a zalate. C'est ça la question. Qui a intérêt ce qui est akufi nani ekosepetsa nani qui profite de sa mort. Tout ça ce sont des questions qui nous viennent en tête, c'est tout na ba circonstance wana et senga pe que nani justice est élucidée nani dossier wana pour que toyeba en réalité qu'est-ce qui s'est passé au juste. Mais tant que tomoni pe lisusu même mode opératoire tomoni sous circonstances et puis dans le même période la même période délai moko, ça donne aussi beaucoup de questionnements, mais nous ne voulons pas mettre la charrue devant le bœuf. Nous voulons attendre total bango bisika bazosuka ba rendre compte na peuple pour comprendre que il y a quelqu'un qui est parti. Donc commentaire au biso to sala wana pona sikoyo eza penza na noté mais toza penza pe na lisu koya lisu toyeba penza eloko nini eza koleka eloko nini ezo se tramer outi koloba pourquoi bandeko na biso ya PPRD bazali komi tungisa likambo wana tout ça. Bon, article 188 de la Constitution et le bin a dit clairement que armée est politique, hein. Moto a utilisé armée pour défendre politique, à la haute trahison. C'est dans la Constitution. Alors, on a vu que l'armée faisait la politique. Ceux qui baninga bazali ko politiser le Kambuna Bango, peut-être que là qui ça appartenance peut-être politique et andeko na kosenga micro zonge pa bango otuna bango bakoka ko justifier yango mais to bosanité que ndeko président Martin Fayulu atteint la kabutu na mo et même l'adresse ni à la nation alors qui bien l'armée est inféodée, l'armée est infiltrée, l'armée ezali républicaine té eza armée moko o eza au service à peuple té bon ceux qui bandeko moko ba komi ko réclamer et le komoko boy en termes armés, ça cela veut dire que ezali nango kaka eloko asikate akokamate pour le président il y a ça dénoncer kiango mais ce que nous voulons c'est
voir clair dans ce dossier parce qu'on n'acceptera pas que loi kaka bouye salemaka bato bazana cerveau et renseignement akeka bouye te bonga ça ta remise et reprise et bonga ki ba dossier miné na mboka ezandenge nini et sengela ba et surtout qu'il y a fois qui mingi na partie est au-dessus de les opposer ce problème donc il na bouye sans que abeta masolo ezali un peu moi pokoso et puis moi mituna ebele. Maman Chantal tokomi na suka mama tuna suka mo poussé lelo penza ba isenko to mona ki basaki penza moi déclaration sur mboka na Congo 1 an et alternance to moni changement ezalité surtout dans les cambo itali na aspect social mboko zo kendeka toujours na kao panier ménagère biloko talo ma deso to mesa ko lia moi ko na 1500 comme lelo 3500 biloko cher babi nyoso to na ozo bloquer mboka ezali bongo accord bango babengi satanique diabolique accord FCC cash esenge nango ekabwana pote mboka na biso penza etombwama na ebite na yo na mokuso kokoloba nini na likambo naza ya kosepela bana lamuka baza ya kosepela bana Congo baza ya kosepela te pona bokabwani na bango ya libala mwasi na mobali mais tozo sepela parce que nous avons un président visionnaire. Nous avons un leader qui a une longueur d'avance à mon arabisika batuba monate. Quand le président est élu à l'Obaki que l'accord incestueux Zumbo en otage, batuba finga qui est, batuba telemena qui est. Tant que le président lobby est accord occulte, azaki na meeting na Kisangani et pas wapi bana Kisangani basenga ki vidéo, azaki na meeting. À lobby de Konanga Félix et Kabwana na Batouana. Maria Joanne est incestueux. Et Gobota ba monama. Et Gobota ba benga bango banani. Bilima. Tu vas finga qui est. Elle a pouvoir, mais la pouvoir comme ko finga aîné. Boy. Kosi tribal. Y a que ça tribalisme, y a que ça longueur d'avance, visionnaire leader et femme mona musika. Si un leader a une capacité, il y a une vision. Alors, il y a mon loin. À mon loin, à côté du peuple la vision. Batu mususu batikala esima. Il y a mon compte de Gwambongo, archevêque. Alors, nous avons assisté à un mensonge spectaculaire. Il y a mon gars na TV5 Abi Faïlou a gagné l'élection, mon président a gagné l'élection. Nassima yemoko akalobi dit mal peut sortir les biens. Tozangi susoya lobi il faut que ndonga fala tourner page la vérité des yeux. Lelo siko bazongi balobi na biso nini accord occulte Zumbo en otage. Finalement tokomi wapi toke wapi. Parce que clair. Papa Mosongo alobaki, ces résultats ne sont ni conformes à la vérité ni conformes à la justice. Atikala wana a continuer le sous lobby bato bako kamamboka baba médiocre atikala wana changer te alakisi biso ke aza combattant il y a église il y a bana église parce que pour église ezala bien faut kimeza na mboka bandimi pe baza malamu po baba papa bandimi wana papa et nani Malula alobi je préfère être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité. Effectivement à Koufa pour na ko bundela Congo mais si ko to comprendre lelo toza oui lobi toza non te ba papa ya biso be puisque pour basunga biso baza clair du mal va sortir les biens comment parce que il a les botaka lila là citron botaka citron on ne peut pas maquiller la vérité. La vérité n'a pas besoin de kosukola pour sa propre. La vérité c'est Dieu. Accord occulte. Ce qui y a solo ba voter qui bino. Poni bokena signer accord occulte entre guillemets le kolo lobi banganga nzambe. C'est pour dire que tozongi na case du départ. C'est l'onction, la légitimité à peuple ndezo ganga. Peuple ti de la zo réclamer voix na ye. Azo ganga. Abina ponaka binote. Na lobaka te bolobela ngai motonga na tindaka botie libanda moya makambo simba ezate
comme le président Elias Okende so investisseur bayate. Non. Ben investisseur ba comprendre. Toko ya ndenge nini. Kimi ezate peuple ti lelo azana président ya lingi. Toko ya ndenge nini. Tozo mona koto ba détourner 200 millions. Kuna ekomi mode détournement des fonds. To naviguer siko na mode détournement des fonds na mes condoléances. Kuna crash mes condoléances. Kuna radio na batu ba dindi na balinière. Kuna citerne bomi batu. Kuna camion e sali batu. Kuna ndako ekweyi. Donc tozo vivre na mode mes condoléances. Donc une année ya ba mes condoléances. Toko sa nini? Toko kende wapi, toko kima wapi, toko mi wapi, tina libumu. Ba mes condoléances. Ba bosa ba 2-3 jours d'amaziate. Toko za wapi. Mbongo salaire, obandoza ba beta kitolo ba bi salaire mati. To pesi ba tout ça 60 000 francs. Ça 60 000 francs ou les à la $150. 160 000 francs, le comme combien de dollars? Donc, l'État déjà comme il banane batumbongo. Est-ce qu'à Matisse c'est batumbongo? Et dans l'entretemps, Nambongo a un dollar réduit, 15% sous ya hyper et longwe. Si qu'on a tout dans motuna. Est-ce que les députés va foutre 15%? Oui, bah on va foutre à terre. Ba ministre, ba DG, ba longol ba mandataire public. Ba toana nyonso, c'est ba classe nyonso wana baza concerné. Mais hyper ba longolango na salaire netité. Ba longolango na salaire brut. Comment ba longola 15% na net à payer? Ils ont raté. Ils ont anti-loi. Donc ils ont raté. Il faut que ba longola. Pourquoi ceux qui mesurent application à loi na mboko ezali ba bandaka na ba petit ba gagne petit. Poni ba bandana bango te bato bazora ba $100,000. Soko zu 15%, soko zu $15,000. Ils ont bon rebelle. Ba bandaka na ba gagne petit pourquoi? Ceux qui ba bi vignette, pression. Ceux qui ba yeko tikelo fati na lupango signal 5 jours ba elio ba kati courant. Bato ba souffrir. Mais bandako belé ba député ba ministre, bato ba sana pouvoir 18 ans tilo depuis ba kota pouvoir tu ba futaka ni signal ni régie des eaux, ba katela bango couranté. Yango rigueur ngo zaka na ba gagne petit. Merci mingi maman Chantal Moboni. Merci. Et belé nazo rappeler kaka ba maman décidé le 14 samedi devant siège na biso décidé en mode blanc. Bisonyo Sopembe, tolingi sanctification, tolingi kimia, en compassion na basi ya este, na mabota nyonso ezomi na ba problème wana, toko bondela, toko solola, pe toko marcher longo tina victoire, pona kotalisa na molongo mobimba, plus jamais ça. Maman, debout pour sauver ta progéniture. Moi si telema, lamuka tambola, pona kobikisa ekolo na yo. Pona bon somi ya mboka na yo pe bokitani na yo. Merci mingi maman Chantal. C'est moi qui vous remercie. Balandi Congo Live Télévision, merci pour vos acquis et belé. Arolanda biso na maman Chantal, tokom penza na suka, tolbele bino, matali politique ya mboka na biso Congo, na bandi penza bozui penza biyano na ba mituna obino motuna kinga yango pe maman Chantal apesi bino biyano. Merci na vos acquis bongo na sima caméra Joël Francky. Merci na balinyo subana qui sont partout dans le monde entier. Jean-Cy Bon et papa social depuis États-Unis, c'est les Tunga de Lausanne, papa Jean Compaoré depuis Bruxelles. Ngala bino soki nzamba zongi te to monani na mikolo ezali koya.